bana King, bana Dar es Salaam, bana Poto, bana Mokili Mobimba, CTF Moko, Afrique Info avec Frank Stemai, Yandankala, twende X-Bass, Marandura, Frank Stemai. Un bon dimanche, la chrétienne, nous sommes déjà dans Fiki, les Silka, il y a papa Mundangandang, les Ali, déjà c'est depuis plusieurs que dans la morgue, maman et Nango Awa avec Maëlle. Je dis merci à Maëlle, merci à Janik Azola, merci à Yaouli Moucheni, Gauthier Mascot, Jojo Ngonda, Alain Django, le roi de Chicago, Alain Dynamo, désolé à mon agence privée, pourquoi pas au siège, Jolie Moussunga, maman Miline Zembatus, Pepe Mbetolo, Maloris, la Congolaise. Merci Naba vrai nyonso oh balingaka Gloria Olangi Megastar les news des stars. Merci à désolé mon agence privée on est là et si encore il y a moko na biso il y a moko ba comédien oh ba artiste en général oh bazo qui ne enterrer les lots to e ka roza ba image to e bisae to zaki naye présent Maëlle si tu es avec moi quand on a kati sala musala ba mona image il y a ndeko na biso mundangandanga Mike. La maladie, pas mon assistance artiste et comédien mon côté, n'habité présence ça c'est au tout bat ballon la président ya zala boyema ba moni présence ça été il a s'est passé donc yango kufi même pas assistance quand même assistance même na malade ngala monaka eloko te muto koki ko sala pour sauver bon moyen ya muto soki eza mokolo nzamba lobaki ya kokena omoni atosangisi ba meilleur pasteur du monde so nzamba lobaki ke okende mokolo wana okokende Jésus otosambelaka tous les jours azo porter biso ba solution na ba problème na biso amonaka ngo po ya bane ko monango atuna pe lobi papa ko longola eloko liboso na ngati alobi jamais za mokolo na bongo ngai moto okutuna za ni cousin na ka mwana pe muto musika yana eloko moko te bato bakoki kosala na bomo ya mutu soki eza mokolo na ye ya kufa ebikisa ye donc je crois que mundangandanga akufaki te mpo baassistaki ye te mais akufi mpo ezalaki mokolo na ye donc moi je crois que nzambe oyo apesaki biso ye ye moto azwi ye moi je suis un chrétien croyant pratiquant donc nazaka chrétien te ya oyo neti bato mosusu mpo na miso ya bato te nga na pena chrétien croyant pratiquant catholique. Ça veut dire, je sais ce que je dis et nayebi pourquoi nazo lobango. Donc lelo papa mundangandanga alali rien que kaka ponzambe alobaki ke eza mukolo na ye. Donc o assistance o nini en tout cas côté wana nayebi te. Sai pe aza mutu. Ko kanisa te sai azalaka nango kaka. Tozalaka pe na moment o tozangaka pe. Toza ebele. So sai akendaki te ba o ba kendaki eza pe kaka possibilité au bazalaki nango na disponibilité au bazalaki nango. Voilà. Merci beaucoup président. Voilà. Fiston Manfinga, mes condoléances. Merci pareillement. Mais oui, n'arrêtez pas pour un embouteillage ou bien occupation. Papa biso la guerre yo yena tongo. Ah. Donc et puis nazali na ba matanga mi bale misatu. Tozali pe na matanga ba voisin na ngai na kitambo leki ya Blanchard Mosaka. Sœur Nabiso Akufaki, oyebi ke falaki pe na leka wana
na le capé awa donc voilà quoi. Par rapport à mes réseaux circulés à Wakaka, la bino ba comédien. Misu ba pesi raison, misu suba attaquer ve masumu, misu ba lobi ve mundanga ba kotele mbongo, libule zangi, misu ba be corbia, makombe bimi belé. Et puis soki oyokem. Atukanga na ye matanga na misu nanga kaka. Kolela moto akufi. Kosalinga matoi. Donc veut dire matoi nanga ye matanga te. OK. Donc matoi nanga na tika ngona ndako. Na minicho misu lokola mutu. Et la kisaka mawa ya mutu. Na eka na yango. Etela elela. Mais matoi kunanzo. Sikoyo soki net, le roi yo ega na misu. Misu on peut les hôtel, misu ba déclarer. Balobi ça l'air kundaki masirika. Alatsage kitoko. Caleb akundaki Coxon alatsage kitoko mais sikoyo oyo ya komanda mundanga ba négliger yango donc mutafungula na cercle ya simbi na tisi ebita yaka makambo izoloba en tout cas ndolanga na bisio ke awa nga na ina misu nanga pona kolela waza papa inanga na tiki na parler ve mundanga alelami ndenge ekomama ka kolelama kaboy yana batu musunde kolanga bakundi bango lelo na ba cercle ya or balatisi bango bayoji ya mamoto meta muso akeli felo. Je préfère que mokolo na okufa bakundanga ta na keso babombela mbongo bitambi na kende lola ke bakundanga na cercle ya cher na kende lifelo. Moi je crois que le plus important eza esika o moto akei eza lolenge bakundeli ete yesu bazipika libanga bazipika bilambaka bache na libanga lelo biso nyonso tosambelaka ye balazare wana ezalaka balingi ye basinga babwakika na libulu lelo biso nyonso toyebi histoire. Je ne crois pas que c'est l'organisation ou nde kosalaka moto akende paradis mais bato baa na misu baa na matoi saisa yalelaka mpo makambo elobamaka te. Souci nanga komba nanga ezalaka ke makambo oyo tunanga botunaka ngo artiste comédien te tunana te botunaka ngo ye te nde souci nanga parce que ntango bozotuna artiste comédien baquestion ya boye elakisa ke il y a un problème na bacomédien or nga nalingaka te problème ezala na bacomédien yango nde ezalaka komba nanga. Les gens vont me traiter de tout vantard nani tout wana kutu baolo bango trop voilà soki ki vantardisme nanga eyosala ke et même un changement dans Moussa Nabiso. Vraiment, c'est que ça dans le bon sens. Donc moi je crois que Tangu to sengaka to s'organiser et ça n'aura pas de question à boire et à les soutenir. Même mutu na mutaza na vision na ye mutu na mutu azana lolenge na ye komona makambo. Na loba ngo lelo soki ANTPC to s'organisaka ndenge to baneko loba bongo. Imaginez-vous mbele lelo to za wapi. Mais on est loin. Mais parce que nous-mêmes, on ne sait pas, valeur ya yoko to salaka. Ce qui te yeba kiango, to linga ki to luka valeur ya bomo ina biso. Parce que ce qui yebi valeur eloko o sala. Oko luka pe valeur wana elata ona nzoto. Mais ce qui yebi valeur eloko o sala te, oko yeba pe valeur na yo mokoti. Donc voilà. Na sengoka elo moko mage yo bosani matoi oyega na miso. Otali ba caméra belé zalia. Ba comédien ba fandi belé liboso ba écran na bango ba otala fiston sai mavinga azoloba na président Masumu de Brende azotala opesa mo message moko boya bino ba artiste tenga eloko na koloba na ba artiste comédien ba s'organiser mutu na mutu a s'organiser na kwena ye parce que mutu nga c'est en aucun jour au tikala ko monanga fiston sai na corporation moko boyo ezo lié ba artiste comédien na ya pona luka bato ba s'organiser veut dire na koma kotala ndeni nga sai so na beli na koza soin ça que yo yebang ndeni ni nga sai so na kufi lelo ezela batute veut dire eloko nga na koma osala na vie na nga ngwa parce que il y a moment na moment za likamu nango peut-être moi 10 fois on a zaki nango tango na baneko lobake to s'organiser nga na ko tchabwe ezali souté alors na ko loba te makambo na osala te
je vis ngal banzamba tina ngana ya ko postuler na ANTPC te pona comme président d'artiste comédien mais pona mona ndé comportement pona mona mitema ya ba artiste comédien na mona banani boliaka na bango ebele tozali ya tozo seka tozo mela mais oyebi mitema na bango te ba prophète so ba yebisa biso makambo omona ngo neti asa l'aventure alors belo bongo ta mutu pona suka sengo moins $20 $10 mais par les actes on comprendre batu batala ba image batala ba makambo eleka to welelo monte alors lelo sai ngana tikala pena artiste comédien sai patron ya groupe sai ADG administrateur ya F sai prod donc veut dire nazali wana nazali patron ya groupe sai patron ya F sai production papa ya ba Azmak na banani soki matanga tokutani soki feti tokutani donc nga na koma ko vivre ndenge wana pona bato ba ebite ba ebake sai koma ko vivre ndenge wana so okay na kaye ya bato ya bachaki nini na bango na matanga omona pe na telemaki na mulongo ndenge bato nyonso basalaki ndenge nga pe na salaki misu ba benga au piège pona nini lokola sai achaki candidature balobi o sai za compétente sai bo lève makambo yé ça bon ça c'est une bonne occasion pour na commiser mbongo na ngate na kotika kaka ezala ka boye comme ça lobby nango ba pesa nga raison ndenge lelo ba komo pesa raison mbongo na nga ba dessiner Jésus na kati o so na pesi moto likambo fo esalisa kaka yimo yebinde opesa so nga na pesi mbongo okuta te so eza dollar okuta ka ba cha bilongo ezalaka jamais okuta yo ya sese ba cha Jésus to ba koma yeso mona mbongo nga na pesa batu eza na ba photo lokwa neti ya ba livre ya ba témoin de Jéhovah ba dessiner paradis te eza ka mbongo lokwa mbongo nyos donc eza pe piège te eza ka ke photo telema na mulongo omoni ndeko na ngai liboso to banaye ko sala to bi maneti na mulongo pesa ba bibo cha 10 yobite 10 wane ko kate ko to pesa ba ninga ko ga to cha na 20 bato bamoni ke neti yo loko chaka 20 oza loko la neti libanda ya mulongo tozonga na mulongo merci na phénomène la DSOB merci na José de Londres merci na maman maman nani sœur na biso Mindondo merci na ba tunyoso o basali kelelo papa na biso mundangandanga akundamana boboto voilà merci beaucoup merci. Nous sommes arrivés à la fin à Tozana cimetière à Kinkole malheureusement ba film na katite ska ba kundaka bibembe est interdit na kati ya cimetière ya Kinkole. On a intérêt notre artiste comédien mundangandanga lelo il y avait la présence ya ba SOB présent Caleb il y avait présence de Londres plusieurs artistes comédiens. Je dis merci à vous tous qui besoin d'être en Afrique Info. Merci à Jani Kazola, merci à Jolie Musungai, Maman Méline, Zembatou Mbetolo, Malorissa Congolaise, merci à toi. Désolé à mon agent privé, Alain Django, le roi de Chicago, je te salue. Merci aussi à Alain Dynamo, merci à toi. Yaouli Mouchela, tu es en Angola. Gauthier Mascat, l'homme idéal, ingénieur de banque. Pourquoi pas aussi à Jojo Ngondeme, la terre avantageuse. Désolé à mon agent privé, merci à toi. Merci à Maïl idéal, la caméra. Naza vraiment rolemba na lemi makasi parce que moyo eza awa Freddy Akimba mais les balwa ba tozamba Freddy Akimbe toi qui vraiment awa ça tozaki awa vraiment na cimetière mais moyi oyo na kokite bana poto bana monde entier. Je dis merci à vous tous. Après awa toroye basiko ba vérité bimarake présent masumu azwara na mbongo ya matanga yo fele et pourtant ba bango zo gratuit. Parce que on gratuit on a artiste comédien ils ont gratuit mais ko ba mbongo so bimaraka to éviter mais à la prochaine to lo basuriango merci batunyon so o bolinga rapso na muso sala ya malamu bolinga to les craques so na poste télévision na bino na internet na bino banda ko ba téléphone na bino na ba bureau na bino partout. Je vous aime, je vous love, je lui musunga eta bango mbandi na panzi mbandi vraiment na panzi na bango foyonde ma je musunga maman Malorissa Congolaise. Merci à toi. On se retrouve prochainement. Bye bye. O pesi ba tumba yoke.
Bana Guine, Bana Dar es Salaam, Bana Poto, Bana Mokili Mobimba, Cité FM Moko, Afrique Info avec Frank Stemai, Kiandankala, Twende. X-Bass,